te balandi ya émission na biso les peuples s'expriment na baka les peuples s'expriment zo kamba na les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda mikolo ba obenga ngai Constant Mutamba de la presse donc ministre de justice na mopandi ya bandeko ya presse et bomoni etuluku ya batu bazana simana ngai et boye babango et boye ba utilité na bango et nayambi bango lelo na résidence ya notre DG il y a FM télévision notre papa Billy Maloua Cléophas on a bien akaye muntu di bantu papa groupe papa social toko kabango baza bandeko ya dynamique Billy Maloua oyo tozo pesa déjà mbote to solo déjà mbote mama mbote ndeko et mama bandeko bazolanda yo na ba konjo bazolanda yo ko yebisa biso kombo nani et na kati ya dynamique Billy Maloua ozo kipe poste nini. Merci ndeko. Tozali dynamique Billy Maloua ngana zali moko ya bakambi donc secrétaire général ya dynamique Billy Maloua wapi tozali kotambola na vision ya kosunga wapi volonté ya mokambi na biso oyo atambolaka toujours na devise ya kolobete na mokili basepelaka soki ose pozui okosepela yo mon côté le monsieur donc papa oyo azalaka toujours prête ya ko soutenir population na ba zone pe ba couche nyonso wapi ya mokili nde voilà un peu eloko na koki koloba par rapport ya dynamique lelo toyaki kotala papa na visite lokola ya courtoisie entre bana na papa tondo mingi mama et toza toujours na mama tokoyeba parce que mama ebisi biso aza mama aza secrétaire ya dynamique Billy Maloua donc tokoyeba tout sur na mama avant tout sur na bandeko tokoyeba mama création ya dynamique Billy Maloua bo créer kiango na aneni ni pe dynamique depuis bo créer yango et ça déjà combien des années autozo qui déjà qui nous lelo to créer dynamique Billy Maloua na 2023 mais kino lelo 2024 tozako luka comment to ça la sortie officielle ya dynamique bien qu'existence nango tozali ko se préparer donc pour bientôt pour que tout ça la sortie officielle nango mais ezali ko exister déjà depuis 2023 2023 déjà dynamique eza déjà ko effré ko sala musala nango et lelo ba mama bayaki et pas ya président ou azali fondateur ya FM télévision toujours benga fondation Maloua et bandeko pe basala ki dynamique Maloua parce que ba moni ba œuvre ya papa et azo sunga batu papa moko alingaka te batu balela bango pe babino ba kotika la simate bazo ko accompagner idée pe ba œuvre ya papa maman depuis bobanda ki déjà ba activité et na moni mbala liboso ezamba liboso beaucoup tana papa et na lisolo na bino bo promettre papa nini topé papa promettre bino nini bon na lisolo na biso na papa toyaki plus po tozwa o wapi ezali bénédiction ya papa topesa ye projet de société oyo biso esengelaki na ba activité na biso totambola parce que vraiment ndeko tozali kokutana na bandeko mususu wapi bakoki kokoma kutu teke no bapusa na pembeni ya leta kaka nde pona basungama na nzela ya fondation pe biso dynamique nde tomoni ke fallait to pusana to ya to présenter carnet d'adresse na biso papa ayeba nini o esengeli bana eza neti na ndaku si je me trompe pas moi na sala keloko sans ko avertir papa te yango biso toyaki na visite à lelo totalisa papa boni to ko bongama poto sala ba activité baike oyo tozo bongisa na nzela ya dynamique Billy Maloua na ba coin nyonso en tout cas po biso dynamique Kinshasa oui mais tozali plus kokota na kati na ba fin fond place wapi batu balela kame mutu akoyoka bango azalaka te nde souci pe objectif majeur ya dynamique Billy Maloua matondo mingi mama et mama zalaki clair ya koyebisa biso
baye ko présenter carnet d'adresse na bango ou eza ba projet na bango ou baza nango besoin ba travailler ensemble na président fondateur ya Fondation Maloua et azali DG ya chaîne de télévision ya FM télévision o wapi na lobaka mingi papa moko ayebi kosolola papa moko ayebi kosunga batu et na mopanzi nanga tozomona ndeko azali et toko solola pena ndeko tobeta moi londende na ye toyeba et nini o aza na kati ya dynamique aza nani et toko solana ndeko mbote papa journaliste et ko bandeko bazolanda yo sikoki ko se présenter kombo oui na bianga mina kombo ya roi Fabrice Yemi roi naza moko ya membre ya dynamique et depuis au s'adhérer na kati ya dynamique Billy Maloua au sal déjà combien de années parce que maman auto solana biso biso déjà dynamique déjà depuis 2023 et 2024 yango déjà ils ont bandeko musu bayaka na bango kaka ye kaka mais to ebite yo et depuis déjà au bandi dynamique ya au sal déjà combien de années on a zo keniko kokisa une année déjà et na kati ya dynamique et ba difficulté nini oyo bozalaka nango na kati ya dynamique na bino ba difficulté penza et ba difficulté zanga te na organisation nyonso moi ba difficulté toza na yango nde toyaki pe ko monisa et pas ya autorité de référence pour na kusonga biso difficulté ya liboso ezana no ko tuta ba couche oyo na notre comité toluka moyen ndenge nini ya kokoma kosola na population wana ete tozwa maloma bango toko komema yango na niveau ya likolo ko ete pour kosunga bango na ba difficulté na wazana keleke et tout monde a ba dynamique ebele bato ebele to ba groupe ebele o les amis de nanyo les amis d'intel mais ce qui est commis na moment oyo et ba ebisi bango na to lelo tozo kende na est place vena mandoki ezo betama to kende kosunga bandeko yo baza mopanzi wana et tant que yo kongomani et tant que yo membre ya dynamique Billy Maloua est-ce que vous avez la capacité wana ya ko zana souci pe bolingo ko koma ti esika bandeko bazo mona passe bon pona ko mitombola te tant que kongomani et loko likaka nanu na monyele na biso ya mboka na est du pays et sunga kabiso penzate tozalaka na souci wana na volonté wana ko kende ko kopati na bandeko tozanga kande makoki ya kokoma soki lelo makoki e pesami ete tokende ko tokoma ko landa bandeko na biso tokokende soki kokufa tokufa na bango elongo parce que kolanda wana vision ya autorité morale na biso ya dynamique tomoni makambo ebila sala kana ba est du pays kosunga bitike kosunga ba soda na biso pe bana na e tozana même vision ya ko se sacrifier pour que lobby to mona bandeko na biso est bazonga pe na kimia obiso zana ona kati ya Kinshasa alors tango bango baza na bitumba baza kolela ezopesa biso pe passe soki lelo balobi même na minute na zo yebisa bino soki batielinga moyen de transport na koma na est du pays na minute na ko yebisa même pas na ndako ke na voyager il faut na kene kokopati na bandeko banga ndeko lobi ko yebisa atako mokete na kati ya libota na ye et biso ne toluka nde bato ya boye bato baza na souci et bato baza na pasi ya bandeko baza libanda mboka e yo za wana kaka po olia omela olata e ozomona pasi yo bandeko bazo yoka kuna yo esala yo ta mutema pasi te kanda si emati e na bandaki malembe kanda si emati e tokanga bino makamba boende esenga foko soutenir yango mais bino boza wana omela ba champagne tongo yoka minduki ezobeta kuna bapesi bino nombre ya bato bakufi yo beti maboko sepeli na ebite ba kufaka kuna baza baniama to bazaka ba congolais to baza kuna ezaka pays mosusu na yebaka te na ebite et justice nzambe il faut esalama pona bino bato bolinga kolia mbongo et bapesi babimisi mbongo po bo soutenir bandeko baza kuna yo ozwi yango okangi yango tiango liboke ozwi mufukuto ya bana na pe bandeko na lotindi bongo na poto nzamba pelisa ta avion likolo kuna bakufa bango nyaso papa zali to solana papa et papa ko ko pusana et mbote ndeko mbote journaliste papa ko ko bise sokombo nani comment nanga Aristote Lisungi papa Aristote Lisungi kota mwa mukeboye OK papa Aristote Lisungi et na kati ya dynamique
avantage nini oyo omoni déjà et si au vivre déjà banda otie déjà makolo na yo na kati ya dynamique Billy Maloua. Merci pour la motuna mopanzi sango ya liboso na robanda ko pesa merci na fondateur ya dynamique parce que regard na eza plus fixé na bateau babwaka mamakala. Je crois que ta la biso mona ngeno la majorité eza ne ba jeunes. Excusez, les années jeunes au API, ils ont été longtemps délaissés, mais fondateur à Tali, non, faut travailler dans le bateau. Et il est plus humanisme, donc à plus humanitaire, bah acte n'est plus c'est acte moro humanitaire. Azo est vrai dans sens ton domaine à ressonger bah démunis, bateau bazangi bateau bah relever la banque, bah recommencer la banque maloba et pas bateau bah ressonger la banque. Donc y est partant même dans devise na où ils nil dans les droits d'être errés tout seul sur la terre. Azo déjà par là ils ont défini marambo belé. Moi ndambo ya zozwa parce que azana ngopé ko leka bato sauté. Na moi muki onza mazo pesa ye ya lingi pesa nini akabola ngona bato mususu parce que yepa wuti na dans la boue ne balobaka. Nde akomine ici ko azana yango yepa zo kanisa siko ya wuti azanga ki parfois lipa azanga ki parfois ti na moi muki onza mazo pesa ende yango wana ya linga sanini akomisa ne fils ki lipa o moko ya zozwana akabola ngata biteni misatu ki alia ye moko nyonso akabola ngona bande ko mususu vraiment avantage les ebelé surtout ne to ba jeune to kende bisika oyo nan batu bakenda te fondation ezawana to kozosinga pe na ba jeune ba komona biso na terrain bayamba yango na motema moko baya ko adhérer peut tout travailler ensemble juste pour atteindre mission wana surtout ko respecter des vies wana ya ozala na kimia to na bomengo kaka yo moko te ici ka basé belé makamba boende esengeli ba autorité ya mboka na biso il faut balanda kapoto il faut basalaka et bino bayo bozana bambongo bino bayo bobenga maka ministre bino bato bolinga lokumu et toyebi te lokumu na bino ezalaka kaka ntongo boleka na nzela mituka na bino ezobetaka pi bino bozo sepela makambo nde ya kosoutenir nde yango oyo makambo ya kosoutenir yango oyo Nzambe apesa notre chef de l'État président Fathi Beto ba vimulai abatela ye abomba ye et nayebi te ba dongolo miso ba bazo luka ba kwesa bokonzi na ye et tizengo do libungu tulu nalingi sikona beta sete na baye oyo boyibaka mbongo ya mboka oyo eza émission le peuple s'exprime. Si vous avez un niveau bozawana, bangonde basali ete boko ma place wana. Bangonde basali po ete boko ma place wana bozali. Et lelo boko mo négliger bango. Et lelo boko mi ko saboter bango. Et belé ya batu baza ko kufa na este ya mboka na biso. Guerre depuis banda biso tozalaki bana mike tozokola et bande ko tokomi ko bota lisusu. Et bana na biso bazo kutaka pasi wana. Toyebite Nzambe ye moko akitaka talikambo to ndenge nini bozolia bambongo boza lezi ovandi na bureau libumwe vimbi champagne mupanzi yoka place okesepela et pourtant batu bazo nyokwama mbongo ozo panza wana okoko kende to kabela ngo ta bano bazangi baboti ata ba mama o ba esi bakoli déjà moya kolia eza susu te mbongo wana zo panza na ba boîte de nuit ko kabela bandeko wana te do bino bo sepelaka bozwa ki bokonzi po bo vanda na ba biro wana pona mabota na bino ya ba intérêt na bino moko ta bato bazana ba posa intérêt ya population ya bandeko na bango ye tali loko basali toyebite bino musala na bino za kanini musala na bino ezalaka nini na mboko toyebite il fallait que tu bangonde bazo ba poste wana obino bozalelo soki bango bazui yango peut-être tokomona évolution ya mboka na biso bandeko bazale belé boko yoka bango et ba température na bango to banda na mama et mama za babi le femme d'abord hein babi ba mama nan to kotaki déjà to yesuko na mama et mama zali to beta indusa na ye to yoka masolo to yoka pasi na ye to yoka posa na ye to yoka pe ba idée na ye mbote mama oui mbote papa et
mama bandeko bazolanda yo e kota mwa mukebo ekaka e bandeko bazolanda yo na bakonzi bazolanda yo na minitio yo e okoki koyebisa bakonzi baolanda yo kombo nani? Kombo na ngai Mama Grace Dunda. Mama Grace. Toyebaka mutu nyonso soki asepeli na eloko songolo se kazalaki attiré pe na eloko moko na kati wana. Et tomoni yo na kati ya lisanga ya dynamique Billy Malua. Et eloko nini pusaki yo osadere na kati ya dynamique Billy Malua? Bon, personnellement d'abord makameze belé ya koluba. Na sengi kaka na ba jeune ba ya ko s'adhérer na kati ya dynamique na biso parce que ba avantage eza ebele na mokolo lelo nga na kwa ko s'attendre te na kwa ko kutana na papa na biso na mokolo lelo, mais c'est une grâce o ezaki na bato ebele na bazwa ba opportunité onante. Raison pour laquelle na bengi bandeko nyonso o bazo compter ko rêver na bandako bazela ba parents basela bango nyonso pendant que lelo mutu nyonso koma koluka esika ya kotelemela aya ko s'adhérer na biso pour que azwa ba avantage mususu ongai lelo nazali ko bénéficier na mona kati ya dynamique. Merci beaucoup. Et Mama Lobi boya ko s'adhérer pour que bozwa ba avantage mususu oyo eza na kati ya dynamique eza na mubesu ndima olia eloko eza na ya mubesu eloko eza na ya mubesu tant ozolia yango kalingi yango yo moko ezala bien non ke olia eloko ba kalingeli yo déjà Mama Lobi boya abengi bino boya et boko zwa makambo eza ebele bandeko musu bazali na simawa et tozomona déjà papa na tosoli na ete papa ko poussa mwa mukeboye to solo na yo to beta mwa lisolo etant que ba kongomani ya mboka na biso et tomoni yo na kati ya dynamique Billy Malua et message nini oyo koki ko lancer liboso ya bakonzi ya mboka et liboso ya ba jeune bazo telengana na balabala et message nini okoki ko lancer avant o lancer message wana ningi bandeko bazo lando baye bananu kombo na yo et après o lancer message wana. Bonjour monsieur journaliste, on a comme un Meshak Mongombe. On a lancé juste un message surtout pour en fait les jeunes congolais. Et juste baya ko s'adhérer dans la fondation. Il y a autorité morale de biso pour l'avancement il y a mboka na biso. Et juste mon message on lancé carrément. Et Papa Lobi a lancé juste un message na ba jeune baya ko s'adhérer d'abord na fondation Malua et où ezali non ya autorité morale na bango boya ko s'adhérer et bokozwa oyo bokana kité biso lelo ti bomona biso to tema liboso beza grâce ya papa wana et papa moko azalaka malamu papa moko yebi ko solo na batu papa moko ya bolingo et bandeko bazali et j'espère que bandeko bazali et papa ko poussana et nayebi ke na tika na moi quelques personnes pour que to ba ko citer na émission na biso le peuple s'exprime na lobaka toujours le peuple s'exprime zo kamba mana les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda père nga mikolo ba benga ngai Constant Mutamba de la presse pour koto wana zo papola ko sakana te et nayebi te kombo nani bon kombo na ngai Plamedi Bazola. Oh là là, oh là là, oh là là, papa Enoch Mafuka nazwinde ko nanga mususu za mopanzi nanga do Plamedi Bazola. Donc Plamedi Bazola, Plamedi Tawaba, Constant Mutamba. Papa Plamedi et okoki koyebisa biso ba ide nini oyo bino bozana ngo pour que kotombola dynamique na biso lobi peto monango et tobi misape ba mbuma ya kitoko ndenge boto solana ye moko autorité morale azana posa que non lobi pèse à l'intel lobi pèse à l'intel lobi pèse à l'intel. Bon, merci pour la parole. Ya liboso na pesi na nous ambe merci o asali biso ngolu ya komona na susu. Et deuxièmement na pesi merci na papa na biso oyo ayambi biso nesika o mkolo ya lelo. Et eloko na golo ba papa ya question o tuningai. Bon, ba idée ezebele, ba projet ezebele. Eloko tokosenga kaka Nzambe asunga papa na biso apesa ye oyo ezangaki ko ete ayeba nako renforcer les sous où ils allaient ba moyen na kati ya association
soki nzambe asungi ete apesi ete afonglele baporte te moye makambo esalema ekozala te. Donc tellement tozala baprojet ebele tokosambela makasi nzambe apesa papa na biso longivi nzambe asunga biso tokende liboso apambola biso mpo te toyeba koréalize baprojet oyo toza nango po ebele baprojet eza vraimen ebele parce que moyen olobela yango eza te po temps vraimen eza moke mais baprojet eza ebele je crois yo moko otyomona nde totosolola na papa tosololi vraiment mo makambo ebele nzambe asunga biso en tout cas vraiment merci. Et papa lobi basoli déjà moi makambo ebele nzambe asunga bango et natikali kaka na mutu moko s'il vous plaît papa enoki pesanga moi temps na meka mpe kosola na bandeko ya dynamique Billy Maluwa oyo ezosalanga sai o mitema esali biso sai komona bandeko baye ko visiter autorité morale na bango et lelo tozobeta na lindusa ya lisolo mbote papa mbote nabengami na kombo ya Shadrack Mongombe papa Shadrack nayebi déjà que oza déjà ancien na kati ya dynamique okubetela biso ta mwa lisolo te oyaki nanu ndenge nini to obandeka koleka na yo omoni kaka dynamique na ne bakomaka na babalabala siège national oyeka okoti mbala moko to ezalaki ndenge nini koya na nga dynamique Billy Maluwa eza te nayaki na nzela te ezaka nde tozala na quartier babengi biso tozoluka tosangisa baide tocreye eloko moko bezala biso nyonso tozala na kati yana mais pour ça ke nakomaki epuis par rapport na nakoki baide na baprojet ezalaki na kati nayaki intéressé yango esalaki ke nakota eza bandeko mosusu toyokaka na basociété to na bagroupe ebele non somba avokota somba fiche somba boye esala boye remplir eloko non carte de membre yapesa boye nayebi te soki basengaki yo déjà bambongo wana babiloko wana nyonso mpo tomonaka yango déjà epai na biso no makambo wana no eza te yo fela eza te eza pena te eza te ata $5 ya fiche non eza te wana pena ya koloba eza te osolo eza pena te toyoka teke tosala yango soki église soki ni mwa mpona walia mbongo eza te bino mo bouti oyoka eza te ya ofele bongo yo ozozela nini na ndako yo vandika otalaka batata na baokosaka bino wana baolia bambongo na bino wana bamiyibi wana bavandi wana baparlema wana yaka natikali na papa moto asuka tosola na yo tobeti bablesi ele biso mibale e tobeta na indusa na ye yaka nabengisi yo yaka e mbote papa mbote kokoyebisa bandeko bazolanda yo e kombo nani kombo na ngai Dieu merci na midima papa Dieu merci e papa Dieu merci ezaka question moko nangi natuna yo lisusu natunaki ndeko po omona ndeko mosusu asali inane ndeko mosusu abandi nango pena banda na musisa e nayebi te tango bazwaki idée oyo et pas président fondateur ya dynamique Maluwa e nayebi te na temps wana ozalaki nanu na kati ya ndako to yo pe ozalaki déjà na kati ya idée wana bon on a ko répondre eza que nazalaki déjà na vraiment temps na sali déjà c'est comme si déjà na salaki temps ebele pour déjà kotala que na kati ya dynamique ya président mopaya azali te biso nyonso toza ndenge moko donc mopaya aza te okosala 2 mois 3 mois mais ozaloka osalaki déjà 2 ans donc le mois temps déjà ça va nalingi sikoyo lancer message moko mpo tozosuka na yo déjà tokabwana na yo nalingi olancer message moko ya très efficace na bakonza mboka oyo bazolanda yo e na bato baosala mosala ndenge président Fachi azolingela ndenge mpe nzambe azolingela lobela bango mpe kana bato mpe baosala mosala mabe bamiyibi wana yebisa bango na yapusa message moko kaka olancer liboso na bango bon eloko nga na koloba eza eloko na retenir tant tosolola na président dynamique eza komitya na place ya moto okoki yo moko komisala mabe te donc yo moko okoki komisala mabe te donc okosala mpe moninga mosusu mabe te donc eloko na kosenga juste ezala na bakonzi ya komitya na place ya bato izala bao baosala malamu na bao bazosala mabe bao surtout bazosala mabe wana bamitya na place ya batu c'est alors que makambo nyonso etambola comme il faut matondo mingi et bozaki ebele ya kolanda émission le peuple s'exprime wapi tokomi déjà na suka ya émission na biso e ngai au Plamedita ba les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda toyeli susuti bamiyibi botika koyiba bosala nde musala bobengaka papa bolelaka botika koyiba bosala musala
bapesi yo musala bapesi yo mbongo ekosala musala sala musala ndenge elongo bani président apesi yo confiance koabize confiance te sala musala ndenge elongo bani bino bolingi kaka kimoyibi tina niveau nini ti wapi tala souci bandeko baza nango souci bandeko baza nango il fallait nde bino nde bozala na souci wana mais lelo souci bino isenge bozala nango ezongeli susu biso ba oyo et bozalaki ebele ya kolanda émission na biso et merci matondo mingi na équipe technique mobimba ya FM et télévision na lobaka toujours soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi azalaki a déplacer bopesa matondo mingi na le remplaçant ou a remplacé Papa Enoch Mafuka babi Tailong Vandam moi mobali moko ya mulai les longues jambes moi mobali moko azanga lisumu ya lia mbongo elala te matondo mingi na Mama Rit Dinanzei et Mama Fifi et matondo mingi na mon chef ya mutema chef Alain et matondo mingi na les boss mon papa patron de tous les patrons l'homme qu'il faut Maître Billy Malouba Cléophas bakisela ye Montudi Bantu Motugu papa Nzambe papa social oboyi osali mokili na yo kotsa biso pe na katite poto oyate soko boyi osali mokili no kotsa biso na katite poto oyate merci na famille Taraba Mobimba et merci na Medrine Kambembe balobi mwana mwasi moko to lobate to bombi et merci ngai na bino tokutani à la prochaine numéro. Ambassadeur de la paix du Kasaï central.